tokoyoka ndenge Koffi Olomide azoloba pour la musique chrétienne. Musique oza combattu donc la musique ya Congo lelo eza te pour musique na biso lelo babenga ozo musique te bakombe yango musique satanique. Vous comprenez? C'est-à-dire musique Koffi Olomide azoloba makambo etali musique alobi te musique na bango tokoma kobenga ngo musique satanique. Tokaboya tokoma musique ya nzambe na musique satanique. Nengina lobela Koffi Olomide lokumo pourquoi tobenga ka musique na bino musique satanique? Tobenga ka musique na musique satanique pourquoi? Parce que ezalaka parce que la musique na bino ezalaka na esprit ya mabe. Musique na bino ebemaka bana nzambe na lisumu. Boyembaka ba bêtise. Boleta kabana basi bobinisa kabala basi mabumu libanda, ba pantalon mikuse, mabele libanda. Ozomona musique ya nzambe te ba maquillage, ba mèche, ba danse moko sexuelle, ba danse moko ya mabe, ya ko na ba masturbation parce que ba musique na soko zali mwana nzambe tango bozo yoka yango e ko exciter yo, e ko tinda yo osala mabe, e ko tinda na masturbation. Ba musique wala tango zo kango e ko tinda yo osala loko ya malamu te. Tobenga ka ba musique na bino musique satanique pourquoi? Parce que c'est une musique ya gloire ya nzambe te. Ezali musique ozali ko glorifier gloire ya nzambe te. Ezali musique ozali ko glorifier nzambe te. Différence ya musique ya nzambe na musique ya mokili ezali. Pourquoi musique ya nzambe ezali nini? Musique ya nzambe ezali tant tozali ko adorer nzambe. Musique ya nzambe ezali adoration. Tozo pesa lokume pa yankolo. Tozo zongisa lokume pa ya nzambe. Tozo embela nzambe ye moko. Tozo embela nzambe ye moko. Tozo glorifier nzambe. Biloko ya sali makambo ya sali gloire nyonso tu. Ezo kende pa yankolo. Ozo mona tozo embela loko msute. Tozo embela kaka nzambe ye moko. Yango bengi musique chrétien. Ezo glorifier monene nzambe. Nzambe aza monene talanga azali boy. Yango wana musique ya nzambe. Lokumu zo kende epane mais au contraire musique ya mokili bayembelaka le diable. Pourquoi bayembelaka le diable? Parce que le diable a utilisé comme musicien wana. La plupart ba musiciens wana ba simba bakisi. Ba musicien mingi Satan pesa ka bango ba nzembo pona ko mabala nzembe na péché. Okomona na ba danse na bango ko latisa batu biloko mikuse. Ko latisa batu mabele libanda ba danseuse na bango tane bazalaka. Est-ce que musique les glorifie nzambe, les glorifie nzambe te? Yango to benga bino musique satanique parce que musique oyo zo glorifie Satan. Musique oyo Satan azalaka na kati na musique wana en fait. Musique wana zo bungisa bana nzambe, ezo sepelisa nzambe te, ezo sepelisa Satan, ezo bebisa ba vie ya bato, ezo bebisa makambu mingi na kati ya vie ya bana nzambe, ezo posséder bana nzambe. Yango to benga musique satanique parce que Satan a se glorifiaka na kati ya nzambe wana. Mais musique ya nzambe yende a se glorifiaka Papa Koffi Olomide. Bato bina ka bolumbu. Ba musique na bina excitaka bato basa le kobo. Et c'est là que ba sentiment batu ba se masturber et makabatu musika la nzambe yango eza musique Satan eza musique ya Satan etizaka ba musique on a pour la ko détruire ba nzambe ko tchaba na nzambe musika la nzambe na bango ozomona toujours continuer toujours ko examiner makamni ko fait le minel ba chrétien pour moi que ba chrétien lelo na ba païen mokili ba sama ka batu moko ba musicien moko bien aimé. Nazo ba vrai chrétien ou ba yembela kanzambe ba koyi ko sala jamais koyemba jamais ba nzembo moko ndeti ba Koffi Olomide ba yembaka. Toujours continuer bien aimé. Tant que vous la musique soi-disant religieuse. La profane. Ndenge botia bango et ça le quoi bozo diaboliser biso ça musala biso. Ba chanteur news tout au monde na wana tout sambela. Tous ça ba chrétien qui chante. Donc, nalinga na loba no Koffi Olomide ndenga lobi ke ba chantre ne sobo mona kala ba sambelaka. Ce n'est pas tous les danseuses qui prient Koffi Olomide. Non. Ba chantre ne surtout ba maka ba chantre ba chantre ba musique na bino ba danseuse bango ne surtout te ba bondela ka. Ezaba misu bazana ba kisi. Misi bazaba na nzambe ba bunga nzela. La plupart bazali bat oyo baza musika na nzambe. Parce que mutu asambelaka jamais ko bina bolumbu mutu abondelaka jamais ko binisa batu bolumbu jamais akoki ko letsa batu mabe pona ko binisa bona miso batu jamais akoki ko yimba banzembo ya ko glorifier Satan ya ko glorifier bloka mokili donc
la plupart des danseuses wana ba chantre wana mingi baza bango ya nzambe te babunga ya photo bonde la pona bango po te bazonga toyoka Koffi Olomide lobby ye akula toyoka ngami na kula comme na Antoine Christophe na kula Saint-Augustin de Lemba batu ba yibi ba mona na kina église na la communion mais batu ba bimi bolem so bazobanga concurrence contre biso bazui rayon mo basala ka thème moko ka nzembo ka thème moko nzambe o biso to sala na nzambe na mamutu. Yes, nengana lobelo comme Koffi Olomide lobby ye akula kokula signifie te koza na nzambe parce que to mona ka batu mingi bakula mais ba vie na bango eza musika na nkolo batu bazoba batem mais basela kanzambe te batembo na kubanga nzambe te kokula ezali ko signifie te que forcément que oza na volonté nzambe ozoma la Koffi Olomide siko tango ozoba ke yo kula mais to mona ka misala ba chrétien te na kati na yo muto akula muto ayamba Yesu na vie na ye et tombo le moni samaka parce que bible zote sa biso ke eza na différence. Et ça la différence c'est pas l'ensemble na bana ya mokili. Tala sikoyo yo lobi okula. Est-ce que tombola la robanga nzambe Koffi Olomide? Est-ce que ba musique na ye glorifie ka nzambe? Non, otombola la robanga nzambe te. Ozo vivre lokola païen, mais yo mi bengi chrétien. Quel genre de chrétien yo zali? Parce que ba fruit ya ba chrétien za na kati na ote. Ba fruit ya ba païen yango lezo komi moni sama la kati ya vie na yo. Ozo mona bien aimé. Yango wana ata mutakuli eza batu mingi bakula awa baza bango na misala mabe eza batu mingi bakula bien aimé bayebi na bango nzambe te bakuli ka po bakula mais mitema la bango ba pesa ki nzambe moitié. Alléluia bien aimé. Ya lobi ke bango bayemba ka partout bayemba ka nzambe musique ya nzambe pe musique ya mogi Koffi Olomide foye bananu ke no nzambe azobela biso ke nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Okoki ko servir d'un nzambe na mbala moko te. Servir nzambe to Satan. Nzambe te choix. Et pas ya nzambe azaka fidèle, azaka jaloux, alingaka azaka ye moko. Jamais akolinga yo okene ko adorer mai. Jamais akolinga yo okene ko adorer ancêtre. Jamais akolinga yo okene ko adorer mon pépé, ombisi, oloko songolo pakala. Nzambe azobela biso, tu adoreras que le Seigneur lui seul. Oku adorer que nzambe ye moko. Oku koyebela nyonso tout est. Ce qui lui koyebela nyonso yembela mweza na kati ya bonzambe. Nzambe yo keli mokili, oyembi mokili mochi nzambe, référence que nzambe na kela mokili. Yo keli mai, yo keli biloko, ozembela nzambe, ozembe biloko mokili, ozotalisi na mokili que non nzambe na keli biloko wana. Wana ezali différent. Mais tant ozembela mwasi, tanenga dendaka, tanenga salaka boye. Est-ce que nous avons glorifié? Combien d'âmes oh ba musique ba Koffi Olomide ba musique mondaine ba païen et bon si ba nzambe na nzela beaucoup za la juger ba tumingi lelo ba kwene kobo ba tumingi lelo ba koma musika na nzambe likola musique ya mokili beaucoup za la juger alléluia okonyi jamais koyembela nzambe na mokili non impossible. Okoki jamais koyembela nzambe na mokili osengisa Koffi Olomide non. Soko poni musique ya mokili tikala na mokili parce que musique ya mokili glorifiera nzambe te. Et soko poni musique ya nzambe tikala musique ya nzambe parce que yo lobi ko zali chrétien. Tozo ko examiner kaka bien aimé, tozo ko analyser makambo ya Koffi Olomide nga zo pona ba chrétien. Pour chanteur, un auteur, un créateur, il faut aborder ba sujet nyonso. Ba Victor Hugo, ba Monterland, ba Lamartine, ba Sela Nzambe, ba Sela Pemu Pepe, ba Sela Ibali, ba Sela Bandeke, ba Sela Yoka, ba Sela Nzambe, a cité ba koma batu oyo. Alobi ba Sela Nzambe, ba Sela Mopepe, ba Sela Bambisi. Biso to ko sela bango parce que ko sela Mopepe, ko sela mai, ko sela Bambisi, ils ont cause ko adorer bango. Non. Biso to sela kaka nzambe yemoko. Parce que nzamba alobi azali jaloux. Masia azali jaloux. Akoki jamais ko partager gloire na ye ne loko songolo pakala papa Koffi Olomide. Biso to sela ka maite. Ko sela mai azali ko adorer. To sela ka bambisi te, to sela pe mu pepete. To sela ka puissance ya nzambe obeleli nzambe, nzamba se manifester. Jamais ngana ko kende na kati ya mai na sa incarnation. Nakene ko sona be lima za ko sela mai ba puissance ya mai
n'est que ne pour pousser sa maille, pousser sa mamie Wata, va pousser sa maille. Mais lima jamais. Va pousser sa mon pépé, ko invoquer mon pépé, ba tu ba do ka mpé bazali. Pe ba mbisi. Ko fi le midi wana place lobby vraiment place wana le sali erreur. Wana place wana vraiment lobby malamu te. Ce qui bateau te bande ko adorer nzambe pe mon pépé. Ezali nzambete. Parce que nzambe oya lingaka lokumbe zon repana yemoko. Nzambe apekisi biso, tu ne peux jamais adorer d'autres dieux. Car je suis un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Okoki jamais ko adorer mai. Okoki jamais ko adorer belima ya mai. Okoki jamais ko adorer belima ya zamba. Okoki jamais ko adorer belima ya mupepe. Okoki jamais ko adorer bambisi. Okoki jamais ko adorer bango. Mais ko adorer nani? O sale la nani parce que ko sala mutu, ça ko adorer. Toba na sala nzambe. Ça veut dire que o adora nzambe, o sala nzambe. Na sala la kimbangu. Na pese exemple. O sala la kimbangu, ça veut dire que o zo patronine na makama kimbangu, o sala makama kimbangu. Na sala nzambe. C'est que c'est la Yesu Masia. Na sala ka mupepe. Ba lime mon pépé. Na sala ka mai. Lime mai. Na sala. Donc différence ces ali ko fait le midi. Donc oui, je me conseille la Bible quoi na. Nzambe ye mo kondo ko salela ye. Amen. To continue. Mon pépé, basala ibali, basala bandeke, basala bambisi. Yo ka kosela bandeke bambisi biso bakama to sala rango te papa. Yo mo basala ka tem moko ka nzembe. Biso sela nzambe. Nzambe. O biso to sala nzambe na mutu ya Vipo Victor Hugo, ba Monterland, ba Lamartine, basala nzambe, basala pe mon pépé, basala ibali, basala bandeke, basala bambisi. Est-ce que Kofi Olomide a avec le pasteur? Basala batolo kuta. Ebele ba ngunyo sote. Pasteur Dani Kofi Olomide lobi ba tout nie question problème ni nya zan na ngola ba chrétien azan na ngola ba musicien chrétien alors bi baza batalo kuta toyo ka qu'est-ce que Kofi Olomide a avec le pasteur baza batalo kuta ebele ba ngunyo sote mais la majorité ba batalo kuta tout le monde lelo aye bien tout le monde bazo ko endoctriner batu on le batika ba basa alors bi vérité baza batu ya lokuta ba musicien ozoma ba musicien bazo melanzambe te makamuso na kati makambo ye melanzambe na miso batu bazo la saki bazo melanzambe bazo ko adorer nzambe mais bazo ba pona business na bango bazo ba loka batu mokili na misala mabe Kofi Olomide a la raison batu na ba pasteur wana ba chrétien wana bazo ba musique gospel wana ba Mike Kalambai wana ba Moïse Mbi wana baza batalokuta baza ba faux serviteur de Dieu bazo late lamba ya meme et la main bana nzambe pona ko kosa bana nzambe mais azana bazana bango batamolili Kofi Olomide a confirmé en bien aimé que baza bato alokuta batuni question problème nous on a ba chrétien problème nous on a ba chantre chrétien tiens lobby vérité baza bato alokuta baza bata soloko bayebani na bango bakuta na kala ba monde na bango bayebani bazoya ko ba Mike Kalambai ba Moïse Mbi ba faux chantre ba Deborah Lukalu bango ni surtout bazo late lamba ya meme et lamba ya bana nzambe mais la kati na bango bien aimé misala ya nzambe ezalité mais bazo apparaître na miso batunde ti bana na nzambe bien aimé ezali somo bien aimé dans le Seigneur alobi vérité lokuta bazo kosa bana na nzambe to continuer ma Kofi Olomide zoloba to continuer to yoka bilanga ba vaki na occupation na bango ba grozo batula po bika solo bina mutu nzambe mutu to atuna garde vous moi mbani ngaso za ngati atuna respect entre temps ozo mutule msusu de 7h à Tongo ti 18h moi mutu sala musala mboko évoluer ezate voilà le problème qui est là c'est ça on a yamba qui musali na nzambe moko na yamba qui musicien moko et puis tout là qui est vraiment question wana pourquoi va ça la différence entre bango ba musicien chrétien de molobi wana na ba musicien profane de ba chrétien profane voilà il y a pas besoin de réponse habitant et ça la que va ça la guerre mais ezali conception ya banze munde et ça la que ba kende ligne morote mais nzembo lo sauf qui peut bana yemba chanteur chrétien moi ça c'est nzembo le giwana Yawe balingo Yawe kiki sabato golela
yawe ya bolingo yawe mokili eza ndako na yo yawe ya bolingo nasala nzembo na bakomandanga te kikretien nanga kikoyebaki na mona nzambe nanga te esala nasala yango ntango nasala nzembo na pia komo petit frère ya yesu nakoka mpe loba nga mpe nakomi chanteur chrétien non nasalika nzembo ntango nasala nzembo lokoka Dieu voit tout nani congolais yebi nzembo Dieu voit tout te Dieu voit tout Dieu sait tout bayebengaka liwa bamusicien chrétien mosusu oyo apprécia mpo nanga baa bamusicien point longola chrétien wa ki chrétien na ye tali mais ozoseka pourquoi yo oza journaliste pourquoi loba journaliste chrétien te okula te alobi vérité ke bachantre wana différence eza nango te bien baza bango bato moko bavisitaka bambonzo bango na bango baza bato moko bien aimé donc inutile yango faut avant koyoka bamusike bien aimé ya kokende baconcert kotunaka volonté ya nzambe il faut kotunaka volonté ya nzambe est ce que nzambe aza d'accord est ce que ezali volonté ya nzambe kokende na kati ya concert wana bien aimé